kozala bien na moto nyonso okodécouvrir makambo ebele bolumana ozali na lisolo na yo swachombo benga lole swachombo benge lola masolo chivi lole ya biso moko YouTube soko zali na lisolo na yo swachombo benga lole Bonsoir. Nabisika Nyonson, Bolandaka Ngai partout dans le monde entier. J'espère que vous allez bien. Nga nazali très bien bolingo na yawe njamba bateli ya sungia facilité apesi makasi na ya lisusu liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Vraiment na tondi epambata azali bolingo. Merci na bandeko nyonso bazali ko continuer ko s'abonner, ko partager ma vidéo, ko liker. Vraiment merci beaucoup ko soutenir nga ko pesa ba conseil tangu nyonso. Ya njambe ya lola zone c'est la bino ya mingi koleka. Ye ndenga na lobaka munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te. Le na ye libino lisolo ya elubu. Mais to ko découvrir biso na bino ndeko ko sala elubu ba kala te na banza bozomona nazaja na kati ya cuisine donc elubu na biso yo ko sala mela awa mais tozo bima nanu tokende ko somba ba biloko oyo ndeko ko salela elubu bozala toujours wana bozala zala ko sala ngai bien makasi à suivre. Thank you. Tanto pensa que esqueceu da bolsa, uma solução, thank you. Oui, bandeko ndenga na lobaki to bimi muke poto ya kosomba ba biloko oyo ndeko ko salela elubu na biso toza déjà awa na shopping center ya Blanchestan na liboso ya Danisor tozomona Danisor ya mwana na sima na ngai tokokota na kati poto somba ba biloko oyo ndeko ko salela elubu. Merci, à suivre.
That's why they want to tell you about her stay. Voilà, bandeko balandi nyonso na uti na kati ya Dani store tosombi ba biloko na biso oyo ndeko kosalela elubu tosilisi biso yeyo awa tozokotisa biloko na mutuka po tozonga ndako. Bozala toujours branché, bozala zala wana à suivre. Et où t'en as arrêté quand t'en as valise? Mama bolanda pe bandeko nanga baso pe bayana ngai bana ngai nakataki soso na ngai na tiango na maya tied na banse boyebi pe soso pe zaka na zeye biso tomona ka mbisi na soso biloko nyonso lambaka misuni zaka zeye yango bongaka to kolamba no kotia tangawisi me fo kobwaka mwa citron na mai bolanda yango wa soso mususu omona taka ba soso nde basalela biso ba oyo izalaka bozolanda na tie na maya tied na zimo citron na ngai na bwaki na vandisa yango mwa muke na ke kokata na bepisi na ngai na kosisa bepisi na ye kolongola yango na mai oyo ya tied ale na tokisa yango mwa muke. Voilà, ba mama balangalo la masolo siko na obimisa soso na nga na kati ya mai sikoyo na tiaki yango mai ya tied na citron evandaki po boyebi soso pe ezalaka zeye biso tokanisaka mbisa mai na soso banyama nyonso toliaka yango ezalaka zeye fo kotiaka yango na citron nde nga na tie boye omoni sikoyo na obimisa yango na chango na njungu pona sina sukolaki yango na omoni lo moto nga na ozwa lisusu na sala lisusu pona salaki nyonso na ngoli soso na ngai po na kosilisa
na otia ngo na njungu evandi na otia mai te mai nango yango nde mute kobimisa yango na opase yango mpe lisusu po na mai ya malili po na sina salaki yango na mai ya tiède sikoyo na ozwa mai ya malili na pase yango lisusu ebongo na tia yango na njungu na tia na moto voilà bozomona mai nde ezebima me na otia maboko na nga na kati ya base ya misuni me nasisi kosukola mpe maboko na ngai nazokotisa yango lisusu oyo eza mai ya malili mpona si natiaki yango na mai ya tiède sikoyo nazotia yango na njungu oyo evanda na ochange yango na njungu mosusu naotia yango na njungu oyo po sikoyo nango esi ekotaki na misuni bamama fo totiaka bapapa mwa abi eza te kaka kokati kaka soso kaka mbala moko sukolo tie na njungu olambi te fo kosala yango mpenza ndenge banini ekota na kati sito ekota na kati maliki opasa yango lisusu me ekoti na misuni mpo ovandisaki yango mwa ta mingi tozala presse tosukoli kaka soso mbala moko ale o mama lili voilà balandi lola masolo tangawisi na ngai yango nauti onika yango na monex nazobwaka yango sikoyo na soso siko mpona tokisa yango nabwaki na kati nazwi mpe matungulu na ngai nabwaki na kati nasangisaki yango na ai apres sikoyo fo nazwa feuille feuille na ngai yango okotiaka feuille otokisa biloko otokisa biloko fo kotiaka pene episi etoka na biloko mpe kota na kati eza te otiaka episi kaka moke oyo sikoyo ezali ndembi na ngai yango oyo nazwi mpe ndembi na ngai yali natie nyonso yango nde naotokisa na soso na ngai nazwi papa chef mpo natia mpe na mwa muskade na ngai na kotia na nsima papa chef yango oyo natie kota na nini atiki nano bomoni muskade na ngai nauti ograte yango na grate muscade na ngai na ngai sikoyo yango nazobwaka na soso na nga po ekota bomonaki nde episi natokisi mpenza mo episi ebele po ekota na musuni omona yo moto ozomemi episi eza yango bapimelaka moto eza yango ebele na shop osomo otie yo ozotia soki de litungulu moko otokisa biloko nga nde nalambi de soso boye natokisi na de matungulu na ndamu na ndembi na nga mobimba mpenza nde tosombaka yango nasali yango nyonso litungulu moko te sikoyo na osilisa nasala baepisi 4 matungulu yango nde moto ekosala nga mwa biloko nange ezala bien na 6 soso boye ozwi na kotokisa na oyo nyonso eza lokola na 6 soso na 2 soso na nga ndenge ezotoka bone natie muskade likolo natie mai te yango moko moto ekobimisa mai nango na bepisi wana nyonso natie na kati ya kotoka apres na kalingi voilà naye kotala njungu na ngai esika natiaki na moto yango wana ezotoka esi etoki sikoyo mpona longola yango natia mopanzi bongo nakalinga yango omoni nde episi natiaki ebele ta ndenge episi evandi sikoyo nazokalinga yango sikoyo voilà bandeko na ngai bolanda sikoyo nde naokalinga soso na ngai na kati ya likalungu bino mo bomoni nasi natokisaki yango wana eza na njungu etikali yango mosusu eza na likalungu naokalinga sikoyo bolanda sikoyo soso na ngai ndenge ezolambema nazwi episi moke natie te bino bomonaki bepisi na ngai nde natiaki
yango wana bolanda yango wana d'épice nange ezomona na kati ya njungu ozomona bolanda sikoyo soso na ngai yango nasisi kokalinga yango na wafungola eza na kati ya njungu yango wana bomoni na kati sikoyo sosi na ngai yango oyo nazokalinga ndenge eza na sosi oyo naokalinga nde ezaka tomate ozosala fo kotia mwa mai po elongola ngai po mai wana ere etoki akobwaka na kati ya biloko ale omona oyoka ngai ya tomate te yango naosala so na silisi nazosopa yango na kati ya njungu kuna bozomona voilà bozomona sikoyo bepice na ngai yango oyo nasilisi kokalinga nazobwaka yango sikoyo na kati ya njungu omoni nde naofungula bozomona nde naofungula finiku na ngai yango wana sikoyo nalingi nabwaka yango bwaka yango botala yango eza koto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 ko epice na ngai yango moye natia mai na kalungu te loko ezikaki ndambo ifo na azwa mai na ngai natia yango na ndenge nango ifo na bakisa lisusu ndambo nazobakisa lisusu olandi yango oyo sikoyo nabakisi na ngai nabakisi sikoyo soso yango soso ya supu mbala nsima na kolakisa bino ya kotumba oyo bato bakokata maboko malgré bolia te biso moto olia awa me bomona nde batumbaka soso batiaki bepice bolandi biloko na ngai yango oyo yango natiki yango na moto sikoyo naofungola moto moke po etoka nango mwa ndamu nalongola yango po esi ebelaki nango nakalingi bepice natokisaki yango nakalingi yango esikalika naozelaka etoka mwa moke omoni soso nange eza kotokotoko ta ndenge ezotoka mpenza omona mpenza sosi yango oyo bozomona na bepice oyo nga na niataki yango na kati oyo balobaka babimisa pe kokatana bozomona nde nao balusa yango bozomona bamama bayaya bandeko nyonso botala nde biloko ezotokotokotokotokotoko mafifi na kati ya grese mama divine ozomona mama divine tala biloko yo mutu bamia koyosa bibomba masolo oyo me nasi nalakisi yo na mama Olga na kati ya grese botala ndenge biloko ezokotokotoko yango wana Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko ya kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko ya kitoko. Ba mama boza wapi? Bateni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sœur ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama
mama ebiloko ya kitoko basoire ya kilo abenwe bakombazia mikwelwidie bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul numero na ye yango wana ezokosafishe tala bajin oyo tolingaka bateni ya bapapa ya malunga ya valeur bapapa oyo balula molato bapapa oyo balula kitendi bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul pour passer commande na yo. Après quelques jours okomona biloko liboso à porte ndako. Numéro na yango wana bandeko bo hésiter te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso, ndeko Charlie abimisi sekele libanda tala biloko ya kitoko abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonne journée. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zaba pia Cross Agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et kotikela yo mongo na yo. Papa okoki ko signer. Na ko signer. Eh, fona la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo Kinshasa, +243 82 22 72 848. Avec Cross Agence, c'est la rapidité et l'expérience. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez au